magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana kino. Dieudonné Kalouba Dibois, élu président de la Cour constitutionnelle, il y a République démocratique du Congo en remplacement. Na Bena Luamba Oyo a démissionné à partir de Belgique, Lelo a Kenda ba soins de santé ici la raté. Premier ministre Jean-Michel Samalokonde a déposé programme ya gouvernement ya ba warrior mokolo ya lelo na Assemblée nationale et pas ya président Bosso Podia Panga. Programme ya gouvernement oyo kozala défendu mokolo ya jeudi pe ko pesa nzela na ba député ba fandisa gouvernement ya sika. Bikenda kende na ba front président ya Tchad Idriss Déby auti kokufa na ba blessure oyo azwaki tangu akendaki kuna ye moko alingaki atala ndenge makambo ezali koleka sur place. Esengeli boyeba ke auti kozala réélu comme président ya Tchad kala mingi te avec 79,32%. Idée oyo ya kotindaka bakonzi bakende na fond ondire ezali malamu te. Bozali ebele ya kolanda biso à travers le monde chaîne na bino KNB News oyo epesaka bino ba information en continu na lingala d'une manière professionnelle nano ezala te yango la biso tozali ko continuer toujours ko servir bino pour bozo ba information ya solo solo. Na est mon colonel ba biso 12 personnes bauti kokufa lisusu na Beni ezali kaka ya koinda kuna pour na détail na reportage na Natosiata. Situation sécuritaire ezali ko se détériorer de plus en plus autour ya ville ya Bunia, chef lié ya province ya Ituri. Au moins 12 civils lisusu bakufi mokolo ya lelo na ba machette kaka mardi 20 avril 2021 ba bomi bango na ba miliciens na kati ya village ya Chari Nyara oyo ezali situé na 7 km na sud ya Bunia d'après Kivu Security. Armée a quand même réussi tout de même ko repousser attaque oyo ndenge porte-parole ya ba FARDC na Ituri azali ko beta lisolo ya 5 morts pe 8 blessés. Lieutenant Jules Ngongo a beti lisolo ya attaque oyo ezali mené na ba miliciens ya Front Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC en coalition na ba miliciens ya Codeco. Situation ezalaki tendue mokolo ya lelo na tongo na Chari esika ba tir et yokanaki na tongo wana pe e perturbaki moi citation côté kuna ba activité mingi et fongolaki na nuté ba habitant ya contrée oyo ba salaki ba déplacement moko massive vers ville ya Bunia pona ko banga ba atrocité oyo ba mouvement ya ba déplacement pe ezali observé na nzela ya aéroport to yebité ceux qui misusu bazali ko zoba vieux po ba ya Goma to ba ya Kinshasa. Kasi ba déplacer mususu bazali ko rejoindre site ya Kigonze pe misusu bazali ko kende na site oyo ezali établi na ISP Bunia. Ituri azali ko vivre actuellement situation moko ya ba violence ya mabe oyo ezali principalement na territoire ya Djougou na Irumu. En plus na yango ba milice ya FPIC ba combattant ya Allied Democratic Force o ba bengaka ba ADF bango pe bazali ko continuer ko mener ba attaque na ba village ebele ya Irumu esika wapi pe lisusu plus de 10 personnes mokoka bazalaki lâchement abattu au cours de ba diverses attaques depuis fin ya semaine oyo. En tout cas ba kondi ya mboka bo sala tout pour na bo silisa ba atrocité oyo population alembi. Basi dans le pays biso lisusu ke 4 personnes oyo bazali assimilées na ba miliciens mai ba bomaki bango na attaque moko contre camp militaire ya Rugenda na ville ya Butembo kaka na Nord Kivu. Ba victime oyo bazali notamment 3 mibali pe mwasi moko oyo bazali ko faire partie ya groupe ya ba miliciens moko oyo ba attaquaki camp militaire autour ya ba 22h heure locale. Pe après attaque yango ba échange ya ba tir et yaki ko salama entre ba miliciens oyo na ba force loyaliste. Ba habitant ya quartier oyo pembeni bazali ko lobaki ba yokaki ba coup de balle et belé pendant au moins 1 heure. Kasi mokolo ya lelo mardi na Tongo situation ezalaki sous contrôle ndenge maire ya ville ya Butembo Sylvain Kanyamanda azalaki koloba pe a indiqué que ba FARDC ba enregistré ata perte en vie humaine mon côté ni ba blessé. Quand oyo ezalaki érigé na aérodrome ya Rugenda pe incident oyo est affecté quand même trafic aérien po bampepo ezali kokita lisusu te
Attaque oyo intervenir après kaka présentation oyo esalamaki na même journée à lobby. Groupe il y a 30 personnes au bazali ba présumé criminel au bazali appréhendé na ba service de sécurité na Butembo. Parmi bango 6 bazali présenté na maire il y a ville comme ba miliciens Maïma il y a groupe Muambaliaki au bazali ko envisager d'après Sylvain Kanyamanda ko attaquer ville mokolo ya le 15 avril et l'équipe en marge ya ba manifestation oyo zali ko salama ya anti Monisco. Selon maire ya ville bazali pe ko prévoir ko attaquer base ya Monisco pe camp militaire ya Rugenda oyo malgré ba attaquer yango le 15 kasi ba parvenaki quand même ko attaquer yango na poko ya lobby lundi 19 avril 2021. Kinshasa et l'équipe partout. Président ya Tchad Idriss Déby auti kokufa ndenge ba biso que ba pota azaki na front nde edemie na liwa ide ya kokende ba front oyo ezali pasi mingi pa matemo ko jamboka alingaki atala ndenge guerre ezali koleka kuna ba détail bolanda na reportage ya Naomi Pila. Na un jour, il y a réélection naïe avec 79,32%. Président tchadien Idriss Déby a koufi mokoya lelo mardi 20 avril suite à la blessure oyo azwaki na bitumba mikolo eleki na région ya Kanas face à Barobal Front pour l'alternance et les Concorde au Tchad. Maréchal Idriss Déby a sali bongo 30 ans na pouvoir ya République du Tchad ye akutani na liwa na front wapi akenaki kotelemela barebel o babandaki kotungisa mboka na ye kodestabilize nord ya mabele na ye buta bambula ebele tokokanisa ye azalaki malamu lors ya investiture ya président Denis Sassou Nguesso ya République du Congo azalaki kutu avandaki pe pembeni moko na président de la République ya RDC kasi mokolo lelo sango ya marekwai de sous na kati ya peuple africain oyo akufeli ko ya ba président oyo azalaki toujours kobunda pona ekolo na ye biso République démocratique du Congo tozali ko kabola mawana République du Tchad pe to souhaiter bango ba mécondoléances sikate molimo ya président oyo uti ko tika biso epema na kimia. Lelo mokonzi ya mboka Kenya Uhuru Kenyatta anyataki makolo na ye awa na Kinshasa pe kotala homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya misala ndenge na ndenge masoloni ni babetaki bolanda ba détail na reportage ya Nathan Siata. Qui porte son cache-nez à l'instar de son homologue congolais, il faut le dire, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le déclenchement de l'épidémie de la Covid-19, il n'a cessé de porter ce masque. Et un exemple à suivre, voilà, les deux se saluent. Oh là là, quelle empoignade. C'est très significatif, très significatif. Au-delà des masques qu'ils ont portés, les deux chefs de l'État se sont embrassés. Regardez, c'est un signe qui prouve à suffisant qu'il n'y a pas de virus entre les deux. Il n'y a pas de virus entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Vous aviez senti cet accueil. Et rares sont les fois qu'on voit le président faire poser ce geste. Et c'est un signe qui annonce que la RDC est un pays aujourd'hui ouvert au monde. Et le président kenyan est venu justement au-delà de cette visite. Il y aura cette... Tête à tête, il y a président de Somalie, na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lobi, et les Canadiens ni ba détail pour la reportage oyo signé Nathan Siata. Akomaki na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, mokolo ya lobby lundi 19 avril 2021, na Batongo, pour la visite moko de travail. Président ya République fédérale ya Somalie, Mohamed Abdoulaye Mohamed, azwaki entrevue ya 2 heures na homologue na ye ya République démocratique du Congo pe président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi na kobima na bango na audience yango tangu asadresaki na presse après rencontre oyo président somalien a indiqué que asepelaki kokutana d'abord na président ya Union africaine pour na entretenir na ye sur évolution ya situation politique pe sécuritaire ya mboka na ye. Mohamed Abdoulaye Mohamed a insisté pour que l'Union africaine, na président na yango en exercice, va jouer rôle moko ya leadership pour na ko faciliter pe ko encadrer ba négociation pe dialogue entre ba parties prenantes nyonso somalienne na ko encourager bango à travers ba compromis moko oyo et ko permettre et répondre na ba enjeux sécuritaires électoraux pe gouvernance.
Objectif ezali ko aboutir na accord moko entre ba Somaliens pour na bien ya mboka na bango. D'après cellule ya communication ya président Félix Tshisekedi oyo asepeli na volonté ya président somalien alobi ki na esprit ya solidarité africaine pe na ko se confier na ye en tant que président en exercice ya Union africaine pe na respect ya ba disposition ya charte ya Union africaine. Lisusu d'après même source a félicité ouverture ya esprit ya main tendue au président Mohamed a sali vers ba partie prenante somalienne nyonso pour nous permettre d'être sous contrôle ya Union africaine ba aboutir na ba solution moko pour na permettre na bango ba talanzela moko oyo ekosala de sorte que ebongisa population na bango. Lisusu deux chefs d'état bayaki kotalisa volonté na bango ya ko établir ba relation bilatérale entre deux pays oyo ezalaki na mo ba problème ya mike na batango eleki na époque ya Zaïre selon ba terme ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Juste après rencontre yango président somalien azongaki na mboka na ye avec impact na idéologie. Kinshasa eleki partout. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde mokolo lelo a déposé projet à gouvernement bongo na Assemblée nationale et pas ya Mboso Kode Mpwanga et ko inda mabe mokolo ya jeudi mokolo ko défendre li boso ba député yango ne ko sala que baye ba bon ko fansa gouvernement ya ba warrior topé ba guerrier ba détail bolanda la reportage oyo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé mokolo ya lelo mardi 20 avril programme ya gouvernement na ye et pas ya président ya bureau ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Mpwanga. Azalaki accompagné na 4 vice-premiers ministres na koyeba Daniel Aselo Kito, Christophe Lutundula, Jean-Pierre Liaou pe maman Eve Bazaïba. Oyo bazali respectivement ba vice-premier ministre en charge à intérieur, affaires étrangères, fonction publique pe environnement. Après dépôt ya programme ya Jean-Michel Sama Lukonde oyo a s'exprima ki na ba terme oyo toye kosakite na devoir traditionnel na biso comme tout le monde bolandaki après publication ya gouvernement démarche oyo ezalaki étape moko très importante pour na dépôt officiel ya programme d'action ya gouvernement ya Union sacrée de la nation. Tozalaki bien accueilli na président ya chambre basse to yebisi ki to tikali na disposition na ye pour na équipe ya gouvernement ezala présenté na Assemblée nationale selon calendrier oyo kozala fixé. Concernant économie pe ba contour ya programme na ye successeur ya Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réservé exclusivité ya contenu oyo na représentation nationale. Alobi primaire ya programme oyo ezali réservé na ba élu. Et osala na kanal na bango ke nation mobimba ekoyeba programme na biso. Tozali na esengo ya kokoma na étape oyo pe tozali kozela moment moko propice pour na biso to se mettre finalement na musala pour na répondre na ba besoin ya population congolaise ndenge Sama Lukonde alobaki après audience oyo. Kasi par ailleurs chef ya nouvel exécutif national a signifié que programme na ye ya gouvernement ezali ko tenir compte na ba différents aspects nyonso ya vie ya République démocratique du Congo. Pour un rappel, gouvernement na ye ezelamaki depuis 2 mois pe finalement ezalaki mis sur pied le 12 avril au Yuti Koleka. Équipe oyo ezali composée na 56 membres pe ezali kozela investiture nango na Assemblée nationale. Pe plénière moko ezali prévu mokolo ya jeudi 22 avril na Assemblée nationale éventuellement pour na audition ya programme. Kinshasa et l'équipe partout. Dieudonné Kalouba Diboué, nouveau président ya Cour constitutionnelle ya République démocratique du Congo, élection et salami lelo, ba ninga daye ba voté à Koti en remplacement ya Benoît Luamba. Bon, on a des détails dans le reportage signé Nathan Siata. Juge constitutionnel Dieudonné Kalouba azali élu président ya Cour constitutionnelle ya République démocratique du Congo mokolo ya lelo mardi 20 avril 2021. Ezalaki après élection oyo ezalaki organisé na siège ya institution oyo ezali situé na commune ya Gombe na Kinshasa. Na poste oyo Dieudonné Kalouba a remplacé Benoît Luamba oyo a démissionné na ba fonction na ye na 2020. Pe esengeli koyeba ke nouveau président ya Cour constitutionnelle
azali ko faire partie. Il y a 3 juges constitutionnels oyo bazalaki nommé na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na juillet ya année eleki oyo kutu prestation de serment na bango et créa kambutu mbutu entre FCC PKH kasi malgré yango prestation de serment na bango elekaka kitoko kasi sengeli koyeba ke na kati ya course oyo ezalaki bongo na 4 juges oyo bazalaki na liste pour na poste oyo ya président ezali bongo Evariste Funga, Jean-Pierre Mavungu, Dieudonné Kalouba pe Corneille Wasenda. Tala lelo oyo Dieudonné Kalouba a remplacé Benoît Lomba yango tolobaka ki mutu akoleka kasi institution ekotikala sala malamu esiko ezali po lobby bako remplacer yo kaka Kinshasa et l'équipe partout. Élection à Dieudonné Kalouba, quelques avocats va réagir dans le micro, il y a KNB, balobi nini, ba détail bolanda na reportage signé Hervé Zaka, Naomi Pila. Tuyambi na nouvelle wana na esengo makasi parce que tozokuluka na mbuka oyo ya Congo alternance. Yango ezomona na ke régime oyo eye na makambo asika. Maître Dieudonné Kalouba Diboy azali yaya na biso na droit na faculté pe na musala na biso ya avocat tozana esengo makasi parce que mboka oyo il faut ibonga zo ya mutu aya pona ko tia nani makambo mubulu na nani na ekolo na biso te. Dieudonné azali mutu moko ya mayele tokanisi lokola ba collègue na eba ponier po akamba cour constitutionnel biso nyonso tozotia elikia na makanisi eke tozotia mwa nani mwa nguya po atambisa cour constitutionnel malamu bazali batu ya mayele tolingi mayele nyo ayebi oya putangisaka na université na oya yokola lokola biso bavoka atiango na contribution na mboka oyo bapomie po asalisa mokonzi ya mboka na ndenge nini akoki kokamba mboka na mayele na ko respecter constitution, surtout constitution ya mboka na biso mingi bazo violer yango mais biso tolingi na makanisi na ye lokola président cour constitutionnel abanda kozongisa ba congolais nyonso bazo violer constitution na nzela po mboka ikende liboso po tozwa pe développement ya mboka yango tozali ko pesa ye merci ko féliciter ye na koyebisa ki asala musala po mboka etambola malamu. Nazana isengo d'abord makasi ya koyoka ke azali aponami pona kokonza nani la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on dirigeait la Cour constitutionnelle. D'abord, je voudrais rappeler que la Cour constitutionnelle, ce n'est pas n'importe quelle institution. Ils ont une très grande institution à notre pays. Kalouba, avec toutes ses qualités, d'abord un professionnel de droit, il fait un ancien, c'était un avocat d'abord, c'était un professionnel de droit, et puis de surcroît, président aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut espérer. Espoir de tout un peuple, parce que le Cour constitutionnelle de l'eau, ils ont représenté notre pays à travers les droits comme étant une institution suprême pour notre pays. Je pense qu'il y a professeur, le rôle à Ponami, na Cour constitutionnelle, pour la président, ils ont malade mingi pour accoster la moussala, parce que c'est un homme intègre. Tout le monde a déjà d'abord démonstration, tout le monde a qui a mingi, par exemple, qui est dans la télévision aussi. On a surtout en tant que professeur de l'université de Kinshasa. On a occasion de rarement ils ont la télévision lors du procès de 100 jours. Il avait fait une très grande démonstration à côté de Koro Kayoudi qui est le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, le barreau le plus prestigieux de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est là que il y a Malamo Ming, un travail titan, un travail d'un parcours de titan. Et les gens ont apprécié ces interventions, c'était vraiment magnifique. Et je pense que
et là wana esungai a continuer yango pour na kosala musala ndenge elongobani parce que na yebi la cour constitutionnelle ils allaient pour la cour constitutionnelle et ça me sera battu sauter ils ont ba catégorie à battre comme président de la République na ba ministre premier ministre président de la République na premier ministre ils ont une institution moko prestigieuse et hier en tant que président sa qualité de président je pense qu'à cause de la image na biso justice et à la malamu. Lelo journée internationale ya langue chinoise occasion epesami na batu nyonso boye kola mino kwa mboka surtout baluba ndenge déjà babetaka mombila mu contacter na ndako na bana esalaka bien ba détails na reportage ya Naomi Pila. Le 20 avril à chaque année, ils allaient dédier journée en langue chinoise. Na cadre ya ba journée ya ba langue célébrée na Nations Unies où ils ont visé que promouvoir utilisation équitable ya 6 langues officielles na kati organisation mondiale. 6 langues yango ezali chinois, anglais, français, russe, arabe et espagnol. Date ya le 20 avril ya lelo ezali ko rendre hommage na Kang Ji, personne mythique ou inventa ka caractère chinois il y a 5000 ans. Langue chinoise ezali une des langues les plus anciennes na planète yango ezali ko compter plusieurs milliers de dialectes kasi oyo lobamaka mingi ezali mandarin. Apprentissage et écriture chinoise ezali ko présenter ba défi mingi pona ba personne ou bazali na langue maternelle autre que le chinois ndakisa ba étranger. Langue yango ezali ko composer plus de 80 000 caractères pe chaque caractère ezali na histoire na yango. Ba parents chinois enseignaka écriture pe langue chinoise na bana kobanda âge ya 3 ans. Apprentissage par cœur ezali moko ya ba méthode traditionnelle ya enseignement chinoise lokola bazalaka ba conservateur ba chinois ba veillaka sur conservation pe transmission ya culture na bango na ba génération future. Bango basalaka ata ba concours pour na encourager bana ya koyekola pe ko maîtriser langue chinoise de le bas âge. Na cadre ya célébration ya journée ya lelo le 20 avril loko la journée internationale ya langue chinoise mbela epesami na bakonzi ya mboka ya République démocratique du Congo pe ba congolais nyonso. Tout ça la makasi ya ko valoriser culture pe na kati na yango ba langue congolaise. Biso KNB News esito banda ko valoriser langue congolaise o to bengi moko ya ba langue nationale na biso lingala o to pesa kabino ba sango na lingala. Kasi to sengi que ba langue nationale na biso ezala valoriser pa ya l'état pe ezala enseigner na ba école pour na ko batela kita ya nkolo soki mwana ayebi langue nationale atako secret okoki ko pesa ye na facilité pour étranger akota na Chine pe a espionner et kozwa tant makasi pour na koyekola ki chinois soki ozali chinois d'origine te za pasi makasi ya koyekola langue o bango babanda koyekola wuta 3 ans. Epesa biso mayele pe toyeba ndenge nini ya kobatela ba langue na biso. Kinshasa eleki partout. Ba papa ya mabumi minene oyo batikala 14 ni na balabala toyebi te soki ide na bango ezaka nini bamonaka bana batu nde balekaka na nzela te. Papa yo tikala 14 ni ezali malamu to mabe ba détail bolanda na reportage Hervé Zaka. Comportement oyo e dérangeaka ba congolais et belé na ba mapangu misusu ya kofutela okomona papa mukolo ya plus de 50 ans auti kolomuka na tongo akobima libanda tuna mwa coupe moko ya muke torsini azali pe kosolola na bato des fois pe akobandaka ko brosele wana 30-41 heures du temps masolo pe koti ya politique na masolo ya football azali kaka tolo polele alors que bana ya mikie misusu pe bazali komona bongo ya basi bazali komona ezali malamu te ba mama ebele ba déploraka kango pona ezali bien te na mona muke amona ka nudité ya moboti na ye comportement oyo nzoka nde e dérange batu na ndenge lelo to kitaki na terrain pona ko tuna na population conseil nini bakoki kopesa na batata ya lolenge boy ndeko nanga ba comportement na eza malamu te
pourquoi ils ont malamu te so na zongi so même la Bible balobaka nzoto ya moto eza temple ya elimo centre donc nzoto moto eza temple ya Saint-Esprit donc déjà to abi temple ya elimo centre tu sais que ils ont mérité ba respect na ba valeur moko na ndenge mokili bato mibe ko na bato mayele basanga ba biso nini ce n'est pas bon de singai mobali bo nzoto na ngai na la kisanga pa mwasi ya mutu mususu pa ko la kisanga nzoto na été ce qui un papa azoko parvenir ko tambola na ba esui ko tambola toxine eza ba éducation oyo ya mabe eza mambo o lobi so ki ndeti mwana moko lelo to par exemple un papa bongo akutana mwana na direction moko o tambola toxine expliquer ni tout le monde d'abord mais qui soit bien mis na baba mama babeta bango bongo yo mo no papa ce n'est pas besoin d'éducation oyo bat ba ko copier te ba papa ba sala mamba bongo vuma faut batike za malamu mingite la liboso ke ne kulusu mutakala ya Yesu eza bila ke mabe pona ba o ba longole bilamba mais ça pas mboli pona biso pe na lobeli ke mutakala ya mama eza pas mboli pona papa mutakala ya papa eza pas mboli pona mama eza bila ke mabe pona mwana oya ko mona mutakala ya papa pe lobeli bato atanga Bible bi histoire à Noé ya Noé tanga tikalaka mutakala mwana libosa sekaka mutakala ya papa mwana mibala sekaka mais amisa tout temps bayebi saka Bible zo bana biso nini azongaka simane lamba alatisa mais papa tanga la mukaka alakelaka ba o monaka mutakala ni mabe apambolaka ba oyo alatiselaka elamba donc na mukuse likulu ba papa to pambola bana na biso na nzoto na biso to lakela bango mabete yo papa otambolaka na isui na kingo ata otambolaka na sengle yebaka ete eza bizaleli mabe ata entourage etongaka yo pe bana pe parfois se bayoka ngesalaka bango soni mais papa surtout que soki oza trop poili to bana papa oza libumu nene oza poili même bana ya bandeko mosusu na pemeli yango papa onani te libumu nene papa onani aza bapoile est ce que eza lipamboli mpo na bana to eza lipamboli mpo na yo en tout cas eza bizaleli moko ya mabe. Donc, et ça qui est au côté, et ça satanique, et ça qui est au côté. Normalement, vraiment, moto, tant qu'on a joué cinglé, à tirer dans zoto, à zoto, on nzela, et ça m'a dit, pour déjà partir en zoto, et zobi malibanda. Cinglé, ça quand n'eng moto jouera sous-vêtement, n'eng to jouera pas cinglé. Yo bimana cinglé, bah partir en zoto, n'eng zoto et bimi libanda. Moi, c'est mon ninga zawana, yo mobile. Ou bien yo moi sur lati cinglé, mobile mon ninga zawana. Vraiment, on a quelque chose ça va bien te. Vraiment ça qui est au côté. Biso tozana mboka ba mindele te. Omona mboka ba mindele bango bakipanga na bango te. Akolata o nyonso azana ngo mukomisi na oto tambola koto ya Uvira. Na omona madame moko ya mundele eloko alati na comprendre na nga déjà que ezana ngo ni na bango bona. Mais biso jamais loko na ko salama. Biso wa nini conseil na ko pesa na ba mama na ko pesa na ba papa ba jeune totika kolata sengle totika kolata ba kilota mikuse donc eza pena bien te eza vraiment bien te nzamba lingi boyete papa oyo osalaka makambo ya boetika foza la papa moko exemplaire yebake oyo osalaka wana ezali koloka bana ya ngani ya mikie tango ozali kobima na lopango s'assurer que ozali na kilote moko ya mulai oyo eleki genou to ozali na pantalon ta polo ekosala malamu ke otambolaka na kilote ya mokuse torsini ba misusu bakenda musika okangaka esueme ya pamba to azuli puta ya mwasi na ya kangi abimi azali kosolola azali ko brosser ka wana ko beta masolo ya politique alors que bana miki bazali komona ezali respecter yo papa oyo salaka boy to yo pe jeune garçon oyo za déjà na âge moko avancé au salaka makambo ya boy tika ezali koluka bana ya batu Kinshasa et qui partout. Tokomina suka ya Kanime News ya mokolo lelo na gina plaisir ya ko présenter bino yango na kanisa que bozali ko continuer ko landa biso pe ko yeba ba information nenge le mobani parce que biso a tolobi que information nyoso et les kakana tami traitement pe collecte ya solo pambate tozali wana pona ko servir bino na caméra oyo ezalaki bongo Hervé Zaka côté double poumon et ils allaient continuer pour ça la moussana nenge et le ngobani pe Timothée Kaembe kuna na Régine mbona mutoza koninga na boye musale za kosalama na nenga kosakalate na ki assister na Naomi Mpila pe Nathan Siata asalaki bongo réalisation pe supervision ya édition ya mokolo lelo botika la fidèle na ba édition ya Kanime News bokozala jamais déçu lobby magazine
réalité ya bana kino